captons ces moments. Je vous dis bonjour, bienvenue, et surtout vous qui nous suivez à travers le monde, à travers notre chaîne YouTube Congo France, et je vous dis un grand merci. En tout cas, merci de nous faire confiance et de compter sur nous, défendre de valeurs au détriment de valeurs. C'est ça l'objectif principal de cette magazine. Voilà, nous sommes toujours accompagnés par un invité. Aujourd'hui, nous sommes dans la religion. On va essayer de parler avec mon invité sur ce plateau. On va essayer de discuter parce que nous sommes dans un pays laïque. La laïcité nous impose de recevoir tout le monde afin que de beaucoup vous examiner, ça comme message. Et si vous êtes convaincu, bango, même si vous n'êtes pas convaincu, il y a malamuté na ki ufinga, il y a malamuté na ko à côté. Voilà. Et aujourd'hui, avant de vous présenter mon invité, laissez-moi dire merci à cette équipe costaud qui m'accompagne à ce net moment. J'ai dit un grand merci à Obed Manzunzu à la régie, merci à vous également, merci à Arnaud Malomba derrière la caméra, merci à Christian Luleka derrière la caméra droite et Onésime Bilari, merci, on est ensemble, il n'y a pas de souci, nous défendons Code de Valère au détriment d'anti-valeur. Voilà, mon invité de cette magazine, il s'agit de le pasteur, voilà, lui il est, en fait on l'appelle Raboun, hein, Raboun Amos Likoussé, lui nous dit, avec lui on va essayer de parler sur les noms de Jésus. Parce que lui nous dit que le nom de Jésus, ce n'est pas son vrai nom. Et lui, il est de l'ensemble de Yehoshua. Il va nous démontrer réellement que le nom de Jésus est un combo parce que c'est un nom où il est satanique. C'est d'après Raboun Likoussé. Voilà, nous sommes aussi en direct. C'est à vous. Nos numéros sur le bas de vos postes télévisés. Appelez-nous. Donnez-nous votre point de vue, ça sera quelque chose de bon, ou écrivez-nous, nous allons prendre le temps de lire vos messages et puis Rabouni va vous répondre. Voilà, il est notre invité. Rabouni Likoussé, merci beaucoup, Papa Nanga, les grands journalistes Kole Welo. Vraiment, ndenge tolobaka émission oyo ya yotam obengakanga, na lingaka bato bozolanda partout dans le monde, na chaîne ya Mounene, Congo France, très bien. Télévision. Donc, émission Oyo Ezalaka, émission ya édification, et puis Ezali émission ya enseignement. Très bien, interview cardiaque. Vraiment. Donc, Ezali émission ya édification, ya enseignement. Donc, kozwa, moi, kalpen yo, na stylo, pour na kokoma. Au monitango, obandi, likamu ya kombo. Kombo Ezali eloko ya base. Eza base. Un nom propre reste invariable. Tout le monde est bandé qu'on biso ba musulman, ba sambelaka ala. Très bien. Attendez que tozo leka na chaîne Mounene boye, tozo lo ba na lingala. Mais ala il faut changer té. Même en anglais, nalanda boxer Mike Tyson, tango abimaka prison. Azolo ba na anglais, mais tango comme na era ko sambela, arabi toujours ala, mais ala eza na anglais té eza na arabe. Donc, problème, il y a combo, papa Colin Welo, Tokoki, Kokende gauche, droite, c'était. Son nom n'a jamais été Jésus. Au temps biblique, papa, la langue française n'existait pas. Français est dans la 476. Na chute, il y a Empire romain d'Occident. Né français et cette langue, ba portugais, ba néerlandais, ba italien, ezala kate. Donc, comment on peut l'appeler dans une langue qui n'existait pas à son époque? Mais exactement, je vous donne le temps de nous éclairer et de nous vraiment comprendre. Mais on a chaque tribu et bien c'est ce plan combo échangé mais la tribu peut pas qu'il y ait un changement va changer combat par rapport il y a langue na bango papa Welo na kati yote. Tant olobi ke ba kombo échangeaka par rapport à tribu oza mutamayele. Et ça leçon élémentaire ya école primaire, on nous a appris un nom propre reste invariable même combo ya divinité. Ndenge nini mwana musala oyo ayaki na message Gabriel. Tina lingala ka Gabriel. Mais combo oyo parole eza koloba ke ne touchez pas à mon saint nom. Combo yango lelo eza absent la Bible. Papa, le nom est lié à la personne. Lelo papa na biso béton place biso toza azate mais ngana yo so to bimi na libanda to lo ba komone na ndenga mabe on va nous arrêter et nos propres échanges dans la Bible oyo na régie eza ya André Chouraki
je crois que Kinshasa est au moins 5. Pourquoi bah tiens 1000 €? Pourquoi bah tiens André Chouraki beaucoup tata na ba nini internet. Donc vous verrez que ezali 1000 €. Pourquoi? Au coup ta combo ya Jésus na quantité. Combo ya Jésus papa connaît welo olinga otunanga provenance nango. D'où vient le provenance tant donc tozala kina papa na biso. Papa na pasteur Richard na kitambo pe na pesier mbote tant tozo ba église ya réveil par rapport à quoi? Parce que les noms que les pasteurs de Jésus la prêche, les noms de Jésus, c'était nos catholiques. C'est l'empereur Grégorien Constantin premier pape ya église catholique à botem la langue 270 de notre ère. Pasteur mo nazo lega na radio tant donc nazo makambo papa eza donc na verset nini. Donc il y a un moment papa na biso alobi christianisme eza ba magablo. Donc ba pasteur ya Jésus ba lingi kotanga te ba lingi ko ba provenance te nazonga. Cet empereur là Grégorien Constantin premier Grégorien premier pape ya église catholique. Au mona pego te pape ya liboso Pierre. Est-ce que Pierre ayeba ki makamu ya papote? Ndenge même ba kosaka ba na kati ba assemblée wana. Ye aye ko zo pouvoir na la 306 de notre ère. Nde aye ko sa concile totanga na ba classe concile de Nicée na la 312. Il y avait deux grands orateurs principaux. Arius côté ba grec, Athanas côté ya ba romain parce que yé azala ki romain. Les romains adorent les deux grecs. Donc ba grec inde ba konza mokili nde bango baza ba kolo kombo ya Jésus. Même le oton olamuki na tongo. Olobi kaka lundi, c'est ezanzambe ya ba grec, lundi c'est Luna Day, Dieu Lune. Mardi c'est Mars Day, Dieu Mars. Mercredi c'est Mercure Day, Dieu Mercure. Jeudi c'est Jupiter Day, Dieu Jupiter. Vendredi c'est Vénus Day, Dieu Vénus. Samedi c'est Saturne Day, Dieu Saturne. Et puis dimanche c'est Solis Day, Nzambe Moi. Oh, même place fête à Noël et Bima, Nzambe Moi. Parce que balobi que chaque le 21 décembre, Moi et ça et Bima raté. Et Bima raté c'est au talimé Moi parce que soleil est un la raté. Dans la Bible, oh Josué a dit ça. Le soleil c'est statico. Et élément. Dans le passé, que je sois tellement. Mais Baboma Galilée, papa, Baboma Galilée na église catholique pour le Gabouana. Baza à côté. Baza à côté, mais Bapesa Galilée, raison après. Moi, étant bolaraté et élément. Mais si le 21 décembre, planète Nabisonde et Boujaka. Ne Ekendarasko Moussika na Moi. Ko bateau et Basambe la Moi, Babige, Nzambe Nabiso à Koufi, ne à Botem. Donc, fête, on a même le 21 décembre. Fête à Noël. Yango Toli Kolobabou. Namakam Nalobi a concile de Nicée. Yé cet empereur là. Cet empereur là a sangisi concile de Nicée wana nde baye ko ba résolution ya makambo ya Bible. Il y avait 1870 évêques. Oyo baye ko solution ya makambo ya Bible ba Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Trinité wana omoni donc ezate na kata Israël. Soy aujourd'hui Deutéronome 6:4. La parole déclare Shema Israël. Ye owa el Elohim et attaque. Donc mokeli na biso azalaka moko. Donc mutu ayele banzambe tata, nzambe mwana, nzambe molimo ezali cet empereur. Bon nzambe tata omona mutu ma yele nzambe tata batie kombo éternel, ba misu batie Seigneur, ba misu batie Dieu. Oh éternel n'est pas un nom. C'est un adjectif. Et ça épithète. Donc bâtir éternel. Bamisu bâtir Dieu. Dieu c'est un objet et le véritable prophète ya malheur Branham. Alors Dieu c'est un objet. Mais papa, tu as dit que les na chaîne moko yandeko na yo Delphin. Tant na bimisi ba photo que Branham ba kunda na pyramide. Oh pyramide est ça haute magie égyptienne. Mais ba Branham c'est musu ba beng papa Rabouni Amos Likuse. Mais makamoto yo ka lelo beaucoup de na ba internet. Pyramide. Mais au monde de la église de bango ba rigini. Il fallait pas la mettre na bango Branham ba ba pyramide oh est ça haute magie égyptienne. Mais ba tia quoi? Donc ozo mona christianisme papa Colin Welo ezali na mobulungano na mobulungano. Or na chité croix na Israël ezalakate. Batiaka Hamenora, chandelier. Croix, okate, biso donc ba rose croix, mais on lingaka rose croix mais croix oyo otie na église. À part ça, na chité bien. À part ceux qui batie croix, ba quel sou kotia na photo.
ba photo o parole eza kopekisa ke kosala elilingité au mona ba tiaka ba acteur mibale donc boko tala nini au mona o donc ya ba catholique ba tie Robert Powell a salama bolimbisa ba film même ya ba mabe na kotanga te po na yebi ke bana baza kolanda oyo ya papa na biso ya Rigini papa oyo ya ba 75 wana photo wana ye acha aza grand magicien so okoti obetika ka sananda siko photo na autant biblique photo ezalaka te omuna pe ba licencié batamayele yango ni Jérémie 8:8 ezako ba ke où sont les sages ou api batamayele papa kolewe. Exactement, évoluant. Il y a quelque part dans la Bible dit un fils nous est né, un enfant nous est donné, on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu au milieu des hommes. C'est-à-dire, il y a le biso que combo ana. Nanzo on est bandeli koto le bagi na biso que combo ana eza combo toko sambelate. Mais la Bible eza ko certifié clairement que le nom de Jésus ou Bible zo pesa biso ningisa ko sambelae. Nazon akana ndongo lobi que les noms ne changent pas. Mais ce que tu as dans la Bible, c'est différence il y a une version. Au moins que version sur le André Joachim, combat Jésus exacté. Mais ce que tu as Louis II, tu as Tob, au moins que combat Jésus est dedans. Et ça peut être différent, ça va version. Papa Colin, au moins il y a différentes versions wana. Ceux qui au fond les première page de la Bible. Na ba version la news. Ba komi boy. Traduite d'après les textes originaux. Hébreu, baïkotia na grec. Est-ce qu'on peut traduire un nos propres problèmes tozanango? Donc comme on a reçu ezali Tshisekedi, monde entier ba benga Tshisekedi. So comme on ezali Kalunzu, monde entier ba benga Kalunzu. Exactement. Mais il n'y a pas na balang. To que peut-être na Chiluba. Ba benga nzambe na kombo na bango. So to longo na Chiluba. Au monde que na bikolo nyonso bazo benga nzambe c'est langue na bango. Une belle question. Une belle question. Exactement. Bande ko baza kolanda basambeli. Parole ezako bake les salis viennent de Jif. Lobiko obiso tozalango les créateurs malgré babinzambi nzambi wana a se révéla ki na peuple moko. Oyo baza ba Yuda basambelaka divinité moko azape na kombo na kaka moko ye Oshua pasteur moko na basendwe boye tangu donc nazo tangisa epa ya mwamba Ben Shaddai ba pasteur ba ke koyebisa ba bi mais ndenge nini olobaka papa na oya molimo mwamba Ben Shaddai atanga kombo ya Jésus te atanga kombo ya Yoshua olingi bato ba pesanga ba dima ba $100 bakima donc les pasteurs ba yebi ba vérité donc bazo bomba atela yango te yemo azo baptême na otanga kombo mwamba ponga za professeur na ye na école de tyrannisme ba pasteur ba yebi to bani depuis 1999 donc ba yebi vérité que le nom Jésus même si tu calculer ngaka mora yo komi docteur na Bible mais lango e koma Bible oyebite yango na début na lobeke na sepela kana bandeko lobiso ba musulman po mutu akokoma mwalimi te soki ayebi langi wana te même atana makambo ya kimbango omona mabango moko ba Kongo ba explique ka makambo yango bien na Kikongo eza ndengola yo komi pasteur mais alefa pamba oyebite okoyeba mystère biblique ndeni tango ayensi Moshe na Exode 12 avec zwa makila pakola na demontana leton atoza pasteur munena oyeba demontana leton et l'accidentité pour oyebi ba langue biblique te. Très bien, évoluons. Mais c'est quoi Ndekourabuni, aidez-nous vraiment à comprendre, aidez-nous. Faut tout sembler nzambe parce qu'aujourd'hui dans les églises on nous enseigne Jésus. Bon, il ça na ba terme na yo na nzambe te po mon nzambe ezaka na lingala te. Jésus bon. Nzambe e uti na kikongo nzambe qui veut dire mokili mabe. Nzambe wana donc c'est vague. Donc nzambe wana pe mabe. Nzambe ezana na lingala te, c'est Yehoshua. Exactement. Là aussi l'unique et véritable nom. Il faut tout sembler la nani. Yehoshua. Les noms que tout la Jésus aujourd'hui. Bazo sambela Jésus acte 4:12 est clair. Les salis et à aucun autre nom. Si ce n'est le nom de Yehoshua, le nom que papa n'a pas si na date français et parce que la version sous balobi si ce n'est que le nom de Jésus. Wana ba traduire papa Colin. Bible ya Louis II. Toza batamayele ba docteur ba mikozamboka bozolanda. Toza batu ya mayele so oza na Mercedes na yo to Jeep na yo ba réviser moteur ya Jeep na yo et la qu'est-ce que moteur et saline et bébité si ko Bible ya Louis II o eza répandi ko le ka version nyonso po Bible ngala za lango ezaka 5 na Kinshasa Bible wana ya Louis II asala second révisé bateka ngo ba $10 eza chocolat à comment la première page à la Bible il n'y a pas d'équivalence entre des choses
exprimé originairement en hébreu et les traductions dans une autre langue. Habitant ou te traduit makambu oyo na ba minoko oyo to échoué botine la biso ba suggestion en vue d'améliorer les éditions ultérieures. Donc wana bango moko ba Bible c'est papa. Donc bandimi ke bazana erreur. Donc kombo loko les alaka Yehoshua atana ki chinois ba kobenga yekaka Yehoshua. Atana ki mbala, atana ki mongo parce que un nom propre reste invariable. Narisi, université Narisi, université Lumumba, mais Narisi, Balobalinga la tête. Très bien, je vais ajouter quelque chose. Voilà, non, c'est ça, attribution, on peut dire que ça n'a encore attribution, titre honorifique à Jésus. Parce qu'il y a Yehoshua, quand vous aimez qu'on le dise, et ça n'a encore titre honorifique. Ce que vous avez au monde, il y a Jova Tikenon, Kombo Ali Bele, pourquoi seulement yo tinga na Yehoshua alors que Jésus Yehoshua zamba kombo ebelo ba benga la mais zo ba ka Yehoshua est-ce que ça kaka Yehoshua papa Colin ba kombo ba benga ba Jova Tikenon ba Jova Rafa ezamabe papa Colin aidez-nous à comprendre papa Colin ozolo ba elo moko ya kitoko ndenge oza grand journaliste boy oza journaliste mais oza na kombo na omoni tangu déjà ozolo ba Jéhovah ozo se soumabe Zoa livre et témoin de Jéhovah qui s'intitule Les noms divins qui demeurent à jamais na page 8. Yoka ba témoin de Jéhovah. Oye ba bimi ça millions de dollars pour na makam oya spiritualité balobi boy. Savez-vous comment ses parents et ses amis l'appelaient dans les conversations quotidiennes pendant son enfance en Nacharet? On l'appelait Yehoshua, sûrement pas Jésus. Wana ba témoin de Jéhovah. Bango moko su ba témoin de Jéhovah, ba bi que Jéhovah c'était un nom conventionnel parce que na deux langues bibliques oh na uti ko yebisa papa Colin welo hébreu na grec, la lettre J et la lettre V n'existent pas. En hébreu, nous avons Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zain, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ain, Pet, Chade, Kof, Reshin et Tao. Tout ça 22 lettres. J n'avait exalté. Token na grec. Au Nouveau Testament. Et comment on na grec? Na grec il peut. Tout ça na alphabet, ta gamma, delta, epsilon, jeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nuxi, omicron, rho, sigma, ypsilon, phi, chipsi, oméga. 24 lettres. J n'avait exalté papa. Parce que la langue biblique yangwana. Bon, mais c'est Jésus n'dengenine. Bon, mais c'est Jéhovah n'dengenine. Tant déjà aux ensemble la Jésus Christ. Et ça déjà deux divinités. Parce que Jésus, étymologie n'enga na uti koloba. Jésus est uti na grec. Jésus, qui veut dire poisson. Ba grec, voilà Jésus. Étymologie à combo ya Jésus. Source, étymologie. Jésus vient du grec. Et banana grec. Jésus, qui veut dire poisson. Parce que les Grecs dans le monde entier, bazara makasi na biloko bibale. Mapa nambisi. Même pas boulangera minene na mboka biso ce sont les Grecs. Et ça encore bande kwa biso ya est kuna ba Rwandais. Sala no mo mutu mabe mais keba na ngombe. Do ba vénéra ka loko ngombe. Yango ba grec ba vénéra ka poisson. Donc bon remarquer partout aux Hollandais dans le monde. Na sima même ya ba voiture. Au moins ba dessiné poisson ba comme Jésus. Jésus c'était Dieu poisson chez les Grecs. Lokola latin eza dérivé ya grec na latin ba dérivé Jésus wana na Jésus latin et puis na français lokola français eza dérivé ya latin na grec ne na français ba yeko dérivé na Jésus. Or parole pe eza ko yebisa biso mutu ya mayele a calculer nombre ya bête o soki o calculer combo ya Jésus ou bien ya Jésus et puis ça ka 666 donc toza sur la terre ko bomba te papa Colin welo soko sambela ka no Jésus soko sambela ka Jésus aidez-nous à comprendre le nom de ça clair le nom de Jésus c'est un nom il y a 666 ya ngona zoloba papa Colin welo soki o sambela ka Jésus o bota ka te o bota au voyage donc miracle au monde na yo mais problème à miracle ate ba kimbangisi ba mona ba miracle ate ba bouddhiste le lota la Chine ndenge za développer et ça développer na Jésus mais problème na biso ezali le sali est consigné dans le nom de Yehoshua okozona ba immeuble okozona biloko mokili mais sali exalté yango moni cette église là l'église romaine donc problème ne bango ezali kaka ko empêcher na banda ko botanga acte 4 13 à 17. Vérifiez à la maison. Acte 4 13 à 17. Tangu bantoma Eben faussement appelé Pierre basali ba miracle. Babi non non non.
pour combo oyo eye ba donc problème ya ba romain ezaleka combo ba beti ba ntoma ba film babi to pekisi bilo ka combo les mêmes ba romain de ba yela biso bible est-ce que ba ko yela bino vérité papa kole welo batu ba bomi ba ntoma toma moko akufa te ke o azui mwasa mutu ndenge ba passer ya réveil ko escroquer batu mbongo ko zo basi batu omoni mboka oya oza mboka ya mystère papa kole lelo toza na 26 provinces mais si on calcule combo ya Yehoshua et puis ça 26 et ça fait d'hasard si on continue à internet on met carte à Capernaum place siège tant Yehoshua yaki siège na ye azala donc kozala ba miracle belé et ça au moins la carte ya RDC et c'est dessinant nous avons plus de 185 pays au monde kaka carte ya biso ya Congo. Une question de curiosité maintenant. Tous ces pasteurs-là qui prient Jésus, on nous enseigne Jésus à l'église. Presque en majorité, on enseigne que Jésus. Maintenant, sans y a bateau, bazoté à Jésus, n'a ba yoki, au bazon d'ima Jésus, et ça nini. Aidez-nous à comprendre, on n'a pas. Bateau, oh, bazo ka Jésus, et ça, au botami, au kouti, 1 plus 1 est égal à 3. Donc, au botami na mabé. Donc, Jésus, et ça, au botami na mabé. Soit aujourd'hui, Esaïe 52, 5 à 6, parole, et ça, mon peuple connaîtra. Connaîtra et ça la temps présent, connaîtra et ça futur. Donc yemoko Yehoshua, ayebaki que tamoko ekoya, son nom ekozala outragé, ekozala bafoué. Mais Bible précisait, papa, na uti ko pesa que combat Yehoshua ezala 26, hein? Biso betoza na 26 provinces. Eza fait d'hasard. Même ex-président ya IRSS, Mikhail Gorbatchev, na 1985, albaki que combo ya mokeli ako se révéler na mboka wana tango na tozazai abi ako se révéler na mboka wana eza fait d'hasard. Sophonie chapitre 3 verset 9 à 10 alobi Sophonie 3 9 à 10 alobi je donnerai les lèvres pures à un peuple je peux recevoir parmi les nations si vous permettez tu peux recevoir appel. On a attendant nous appel tu papa que collègue alors de qu'on appelle son mot il fallait aussi qu'on ba appel na exactement na souka parce que ekobebi ça ba idée je vous donne le temps allez bande ko vraiment ba kangamité ma combo ya Jésus c'était un nom satanique apôtre moko atika la combo Jésus c'était un nom satanique parce que apôtre moko papa collègue ou l'auto dans la série ayebaka français té na premier siècle la langue française n'existait pas il y a on a dit que Bible o ya André Chouaki c'est 1000 euros pourquoi ba tia combo ya Jésus au monde va comme au coup d'argent à c'est yé au anan au monde nous devons respecter Babylone coloniaux papa to combination ça de l'influence ils ont influence na makambo nazo parce que comme ils ont influence balingaki ba compliqué ndeko na biso papa na biso que je respecte béton quand debe achaki combo na ekabo toyoka ngo baketi ba fundi ekuna na nini à cause à combo donc combo eza eloko moko teke to ko le kango vitesse papa le nom est lié à la personne le nom est lié à l'esprit papa na yo akufa mais so mutafiki combo ya papa na yo papa kole welo bo bunda donc problème eza bon au moni le gars pasteur eza nango ba bagablo ti lelo au mona pasteur azozwa dimi yo zozwa dimi ndenge ni olie bandimi batanga ta Deutéronome 14 22 à 29 dimi ezalaki pour la pasteur dimi ezalaki impôt ya bango na Israël tant oye nango na temple ezalaki pour na ba veuve pour na ba orphelin yonganga okolia kaka mâchoire et pour na estomac oyo pe ezalaki significatif mais yo sikoyo temple lelo eza déjà papa mutu so azo sengo dimi azo bomoti parole et parole et le but nous sommes fondés par les fondements des apôtres mais quand la Bible tu vas revenir en direct s'il vous plaît aidez-nous à comprendre quand la Bible dit il faut amener nanda kwa trésor vos dîmes et vos offrandes. Si la Bible Dieu savait que dîmes et âmes béné ngozote ya biso wana. Moment était que ça tout contredit Bible pas le ba mener dans la maison des trésors vos dîmes et les offrandes. C'est pas moi qui le dis, c'est une belle question batanga Colossiens 089 15 66 304 Colossiens 2:14. Biloko oza koloba ezalaki biloko ya ancienne alliance ba loi. Colossiens 2:14, la parole déclare, Yehoshua étant venu, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc dans l'ancienne alliance, si tu ne donnes pas la dîme, tu es condamné
koloba mais yo oshatanga ye aifasa ba biloko ote papa et bon Anania na Safira ba pesa ninte ezala ki veut bango moko basala apôtre mon côté émission za en direct ba benga ba docteur na mboka au partout dans le monde bozo na tina ba province ba pesa ta verser moko apôtre moko asenga dim ezala te. Donc na nouvelle alliance ba apôtre ba sala ki libéralité. La libéralité veut dire l'homme donne selon ce qu'il a résolu. Donc makambo kitoko bobi na chaîne munene boye Congo France makambo papa Colin numéro en tout cas papa azonga lisu. Donc librement exactement qui a $500. Non, c'était la libéralité. Très bien, évolué. Merci beaucoup. M'appelle Bandida Wukuta, mais excusez-moi, tout un homme est essentiel. Tout ce qu'on a dit par rapport à Combo. Nous avons mais jusque là nous pouvons le contraire. Pourquoi? Dans le baki ne bandeli awa que Combo est des fois Combo honorifique, babenga Jésus. C'est-à-dire ça na Combo moko ta ça na Combo ebele. Nous sommes faire partie na ye moto moko. Et ça na ba Combo tous net ba Jova Rafa, ba Jova Chikenon. Tous El Shaddai. Tout ça va combo honorifique. Est-ce qu'il y a un peu d'influence? C'est que ce que le bio, tout ce qu'il y a na yo, est-ce que osa différencier la question na yo na utaki koloba? Osa journaliste. Soki aussi si musala ya journaliste, okei osa la katayer. Mais tailleur les a combo na yo te papa. Tout comme les moi un nom propre. Mais ce qu'on va faire journaliste aux tailleur. Exactement. Laissez-moi achever. Ah na bawo e kozala anéanti d'abord pour l'ifélona n'existait pas. Donc mutu oyo c'est l'homme somme 98. Donc mutu ya Jésus soka kufi a kozala anéanti. Dans mon temps de magie. Anéanti. Au moins c'est que ba catholique tant ba yeli biso Bible. Ba comment Bible na ba connaît. Verset mon quoi non si ce n'est que le nom de Jésus, yo me te ça version moi. Si c'est le nom de Yehoshua. Acte 4. Voilà verset na yo mais la verset sous c'est le nom de Jésus. De Yehoshua. Jésus ndengeni papa. Tout ce que boywana. To kozonga sous lorsque ange akutani na Marie. Marie, une femme juive, elle parlait la langue hébraïque. Est-ce que en direct? Allez-y. Acte 26. Oh là là, 13 à 17, totalement verset et si vous êtes pasteur, docteur, venez nous éclairer. On a vraiment besoin de vous ici. À 17. Acte 26. Donc, prise acte 26, 13 à 17. S'il vous plaît. Acte combien? Acte 26, 13 à 17. Acte 26. Oh, je ne sais pas comment faire. Il faut acte combien? Acte 26, 13 à 17. Bandeko botika na kobenga bokanga na mitema na yebi na bandako acte 26 13 à 17 na yebi na bandako partout boza monde entier 13 à 17 tanga moi rapidement pour Bapel et Weya Souko déranger. Bapel déjà au côté. Bandeko vraiment kasi bozo na émission botika na kobenga batanga na 16 hein. Acte 26 13 tout sur na 17. Mais vous avez sauté non ça. Tanga rapidement papa. Vers le milieu du jour. Ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi, de mes compagnons, une lumière venait du ciel, et dont éclate suspensé celui du soleil. Ok. Nakiti. Kita. Oh là là, m'appelle les autres. Allez-y quand même. Kita, on est au fond na likamu ya motuya. Awa Charles temps akutani na lumière wana alobi que il me parle en langue hébraïque. Bazo sur na hébreu atuni qui est na ba version ndenge olobi bazo sur la langue hébraïque na bio Jésus s'il vous plaît na hébreu et comment Jésus ndenge ni papa que les bibles les permettre na yo comme point de vue permettre na exactitude et alors ndeko na pesi mboto bengi biso kombo nani le berger Otiniel Marc berger Otiniel Marc Kayanza. Point de vue na ezani na makamdo wazolo balobi ke kombo Jésus, eza kombo Lucifer, eza non satanique. Point de vue na yo. Bon, na landi mwana suka wa malgré pour qui na za numéro. Ndanga ba boye. Le papa na biso malgré na bikombo te malimbisa.
il peut pas couper de sa monde pour une émission dans ma cambo dans la connaissance de quand tu m'as dit comme dim à ce point dim avec qui ça pour les beko non dim mais ça dépend de le non mais dim c'est pas mon temps pas moulama pour moi Anasta Safira ba quoi ça qui exemple pour la dim vrai ou faux c'est là qui t'a soit dit toi qui était très bien si que ba ninga ba kota parce que bappelle les autres kota moi kata ba ninga zate merci beaucoup de wayoki azu ya mona suka merci papa alors bio télé moment de tokuta na yo kasi anani ana Safira ba pesa didimite ezaki ve ba mo basala ki ve alobi ke alandi émission na suka malheureusement atanga bible nem nyonso tu na nouvelle alliance abenga atun apesa verset moko apporte mo na bible asenga ba tu dim vous ne pouvez pas la dire aussi ça que la version zone de m'a dit mieux au contredire ba verset mon côté na nouvelle alliance esengi dim ezalaka te bandimi mabena bango omoni nazali koleka na émission moko papa moko abengi papa 89 15 66 304 c'est ça nos numéros il y a offrande il y a Isaac permettre ngai ka surtout na pe bande ko ba tuna mituna bon parce qu'après ici nous allons recevoir le pasteur Serge allô ndeko bengi biso bi kombonani abengi à partir Maluku na bengi à partir Maluku comment ngai papa Mbele voilà point de vue na yo ndeko telemeli di malobi pe Jésus boté en église eza komba Lucifer eza komba 666 votre point de vue wana selon ye menga ye loko na boyi na telemeli ezali soko leki na etando ike oza ko enseigner to oza na message pour na peuple de Dieu tika kotanga ba papa to ba yaya o bazali boso na o ba yoka liloba yo za na ministère oya yo bango baza na ministère na bango te ya liloba oyo ya ministère na yo mais rencontrer na sujet yo rencontrer na sujet tozo lobela oya lobi ke komba Jésus ça komba Lucifer voilà d'accord sans argument s'il vous plaît Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur c'est tout très bien merci beaucoup voilà évoluons okinde bande ko baotaki na bisa wiki bazotaki argument argument kuna papa kole azate tout so makana kombo et puis to simba dimi muke parce que relever pe point est-ce que ye papa azobenga ayebi ke bible ezala ba erreur ebele au monde lui c'est la bible pe na erreur ya na bi lui second o ya simbaka ezala 66 livres papa kole parole allez-y lui second ezala 66 livres ba comment na lui second kolongola te kobaksa te bible ya Tob na Jérusalem ya basango eza na 72 livres bango tu na Apocalypse 22 na 16 ba comment pe kolongola te kobaksa te siko nani alongola la Bible a dit olobi que Bible eza na berre la Bible a dit ce n'est pas moi qui le dis c'est la Bible toute écriture est inspirée de Dieu c'est-à-dire quand les apôtres banda ko koma bazaki sous sentiment na ba moto sous l'inspiration divine apôtres bazo koma na résurrection kaka ya Jésus na bango wana na Matthieu 28 na 1 89 64 bien côté direct tango ba yena kunda bakuti un homme na Marc 16 1 balobi deux hommes na Luc 24 1 balobi un ange na Jean 21 balobi kaka les linges à terre donc contradiction naza nalinga na memela ça et une contradiction na kata Bible le Bible il y a votre adresse assemblée et la yolo pasteur téléphone batubaya na yolo yo bi tozana yolo si na ligne numéro 2 chaque dimanche de 9h à 12h ne place avant l'octobre ba enseignement to na ba langue biblique yamba papa parce que on point de vue na bango moi je peux poser mes questions allô ndeko bengi biso wapi kombo nani allô, c'est éloigné la télévision pour qu'Abisso bien soit déplacer la pièce nous sous. Allô? Allô? Voilà. Toujours là, papa, point de vue. Aux en direct. Très bien. Azo répondre. Tout de suite. Soki olingi koteya bato na etando eke lokola na télévision vaut mieux toyeba ozoteya bato banani parce que oyo ezali lokola kolinga kotrouble bato na kati ya badoctrine na bango soit atikali focalise koteya uniquement bafidèle oyo bandimelaka ye par rapport na mateya na ye
parabo ya koya kokreye basije mosusu oyo bato bakondima ye ata moke te. Très bien. Bandima oyo aza kopuse wana eza na nzela te. Merci beaucoup. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Très bien. Oyo aye nango ya sika. Au consommateur d'antenne à Ndeko, merci beaucoup. À répondre tout de suite. Il y a bien aye ko Doctrine na sepela ka tamu bible ezolo bana ba apôtre na doctrine na bino na christianisme ba ko yebisa mutu ke teke boye ko troubler papa doctrine na biso alinga atuna église nini ngana biso toza na église te parce que mo église alors ndeko na peso moto bengi biso wapi kombo nani voilà la bengi bino na danser bagadi s'éloigner muke na télévision soit diminuer volume à télévision soit se déplacer na pièce mususu tozolanda yo point de vue na yo. Ok, d'accord. On a fait un point de vue sur matière à pasteur. Pasteur a coquille vous en raison. Le vrai nom à Jésus de Messie Boris et c'est un noir de l'Égypte. À bout de m'appeler la Moseka Moko Oyo. À ça là, le même histoire Oyo. Jésus à ça là il était un noir, il s'appelait Messie Boris. Na Kingo ya Pape. Et pour nous, soit à la taxation, vous allez à moi. Attendez ma beaucoup, le coup, la baba, mais à croire à mon à tout le naïbou. Point de vue, très bien, merci beaucoup. Vraiment, Yoshua Apambolaye, vraiment, peuple Yoshua Bazanga raté. Mais il y a des gens qui prient Jésus. Moi, le problème, quand on me peine à confusion, c'est que les gens qui prient Jésus aujourd'hui, c'est un résultat. C'est-à-dire, sur le plan miracle, il faut pas miracle, mais quand on dit le nom de Jésus, c'est intact, Jésus est miracle, Bouddha, Kimbangu, Ngamona Ndekomona, Mumbele, Abie, Nazaraki na Musalate, na Sambe, la combat et Balembonge, la Zoumsala. Où est le problème? Problème des que combat Jésus et sa combo ya salité. Apporte moko ayeba combat Jésus. Aucun apôtre ayeba combo ya Jésus. Ba passer minel bazo langa bisoti. Ba benga, ba contredit. Toyoka ba lombongo ba yemba kombo ya Yoshua. Toyoka ba ni ba yebi la vérité que son nom véritable n'est pas Jésus. Jésus c'était un nom satanique. Et puis Jésus na dictionnaire botana banda kuna bino. Yango omoni dictionnaire et puis ça va étymologie. Au mona Jésus na dictionnaire eza boudin eza papier. Yango ninga dia ya lokola kola na poto kala. Batune Jésus ya boudin ya papier. Jésus eza na makambo moko ya salité. Et ça donc invention ya église catholique. Donc pona yo rabuni to sambela Jésus. Ye o choix do soki ozo sambela Jésus soka otiki poso oyo tie anéanti. Parce que comme nini peut ça le biko. Comment ba porte bateki? Comment ba porte bateki ba apôtre bateka ye o choix. Mais les mêmes apôtres là si nous revenons dans la Bible Malembe, kola chanja ki ba on peut ba combo. C'est-à-dire si on a domaine une belle question. Au moins na domaine peut combiner na domaine ya combo. Netinga combo na nga likuse et monongo. Pour na changer combo na nga ezana jugement, ba benga ka jugement supplétif. Il faut okende na l'état, on va pourquoi au changer combo. On a de 1, de 2, mutu oyo azana pouvoir ya ko changer au combo. Aza supérieur na yo, to tata na yo moko. Ne a changer. De 3, kombo na yo soki ezali na ba caractère moko ya soni injurier wana l'état a ko imposer yo na famille na yo ba changer mona na kombo po ezama ka soni donc seulement ba biloko wana nde échange comme vous voulez qu'on le dise quand Yoshua banda ko changer ba disciple na ba kombo yé mettre de tout parce que kombo ya mutu pe ezala ka destiné ya mutu par exemple Abraham en hébreu qui veut dire père stérile. Tout le monde qui Ishaka. Abraham peut combo changer qui. Abraham, qu'est-ce que on appelle ça? Abraham. Même Sarah. Comme on a eu l'accès qui père stérile. Tant à côté na Melchisedec. Ozali Yehoshua a changé le combo. A tiré lettre H qui veut dire vie et ça dit Abraham comme on a eu comme père de multitude. Sarai la querelleuse. Mais tant H et côté Sarah a comme la princesse. Donc il est mon comme maître né. Azan a droit de changer le combo. Pour la chiter le souvent. Ndé comment a benga. Oh papa. Ozo ba kombo donc ba changer raté et bongo John. Ils en anglais, na français Jean, na portugais João. Ndabi papa. Pardon to ya mandeko. Alors ndeko na peso mboto bengi beso wapi kombo nani? Naza na kinkole awa. C'est éloigné mkena télévision. Ou soit diminuer volume. Tozo ka papa.
poser question moko par rapport à ndeko oyo azolo bake ba apôtre bateyaka na kombo ya Jésus te. Bon, ce qui a connu kotanga na écriture ya Actes des Apôtres chapitre 2 verset 37 à 45. Elobi nini. Il est parti. Voilà, Alobi. Allez-y quand même, le temps nous est parti, nous voulons recevoir un homme. Mon peuple périt, manque de connaissances. Ndeko oyo, abi papa, au moniteur John, na anglais, na portugais, João, na français Jean, na lingala sogi za sogi ni. Ngabi, olobi eloko yamalam. Na passeport na oba comme John, J-O-H-N. Na manifeste ndenge tomataka na avion. Bakomi João. Est-ce que bakoba John yé wana João? Et ça la gâte? Nani conseiller ya papa na biso béton. Papa na biso kitenge Yezu. Soki akena western, papa wana vraiment place donc azali. Akena western, kitenge Yezu, conseiller ya papa na biso auti donc kokufa. Akena western habite ngai donc comme na kitenge Jésus. Akomi kuna Jésus na western bakopesa mbongo papa tout ça la série un nom propre changer te comme le kola ezalaka Yehoshua yango na luzo baboy église a réveil oh tout ezaba avanti réveil 1 Corinthiens 1:27 abina ko pona batu moko baza faible pour confondre les forts et les sages. Donc prophétie dans 1 Corinthiens 1:27 réveil né yango babiloko tu sala oh boy oh pasteur réveil na ne bandité réveil né za na kombo ya Yoshua. On a il nous reste 5 minutes na 5 minutes au basina les biso nazolinga na mbara des appels et pour te clôturer l'émission. Maintenant Ndeko Rabouni, en quoi vous pouvez nous prouver réellement que le nom de Jésus c'est un nom satanique? Vous avez 2 minutes. OK. Une belle question. Papa Nanga Colin Welo, ndenge to développé pendant 1 heure. To la kisi ke batamaye le bazolanda na Israël batikalaka koloba français te. Israël ezali peuple ya bato. Mwana mwasi wana soi-disant Yehoshua ayaka epane po Yehoshua pe abotamaka na yete. Wana donc ezaba sujet mususu. No Yehoshua akitaki selon Jean 6:41. Abotama te akufa te. Ngaka mo batu ya Jésus nzambe mome o nangomba Golgotha Yesu abetaki Satan. Oh ngana yo to bundi ngana bomio ngane mtu na ganya. Nzamba ngode nango akufa ka 3 jours. Oh le monde ne savent rien. Eh bien appelle 3 jours qui dirigeait le monde. Alors ndeko na pesi mboto bengi biso eb kombo nani? Mbote mama tozolanda yo point de vue na yo il reste que appelle moko tozolanda yo. S'éloigner mkana télévision botozo kanate. Oh là là, on est désolé. Na lobaki ni bandel ke soko bengi biso s'éloigner na télévision ndeto ko kana malamu. Allez-y rapidement. Na 2 minutes au PC papa Colin na bandeli na lobi ke na Israël bazalai koloba hébreu français et na 5e siècle puis précisément dans la 476 ba pote ba yebai français te pour ba bengue Jésus. Kombo ya Jésus c'était non catholique. Eza kombo ya église catholique oyo so au calculer na ba langue biblique parce que na lobi na professeur ya hébreu na grec. Donc so au calculer komba Jésus et au pesa 666. Yango moni parole eza koloba ke na ko wanga na bato. Odo ka toteki na kombo no kombo na ezala Jésus te. Yango na Bible André Chouraki c'est 1000 €. Kombo vraiment contact na yo bandeko ba Holanda ba. En tout cas na bandeko nyonso tu bazolanda ba miracle tout oyo esalama na Bible. Esalama na kombo ya Jésus te partout dans le monde et salama na kombo ya Yoshua. Oyo zana ba problème. Ozana ba maladie incurable. Ya biso zalaka ya ba nini te ndenge ya bango ba manki ono ya koyokana ba miracle. Obengi biso eza ya nini te ya mbongo te soki okosoutenir émission oyo wanaka etalio. Obengi biso atana ngonga nini tokosambela oko vivre la puissance ya kombo ya Yoshua. Donc numéro ezali 089 eza numéro ya WhatsApp 089 60 70 529. Je reprends pour la meilleure audition 089 60 70 529. Ensemble ezali na commune Kalamu na Yolo Sidi na Kapela D avenue Linja numéro 2 na Kapela D chaque dimanche
Tozawana de 8h à 12h. Donc 8h, tu peux savoir la langue biblique, après tu continues à adoration. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. Juste après, si nous allons recevoir le pasteur Serge Taboko, Anissé Nebdezo Akimi Togolanda Yogaga, faut appeler cette actualité. Merci, Grand Rabouni, merci à vous de nous avoir honorés. Merci à cette équipe costaud qui m'a accompagné. Merci Benabino Babouambe Bisso dans vos maisons. Et c'est tout vous qui nous suivez à l'internet. Je vous dis encore merci, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Kimi Mabotabino, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que la Père quitte nos esprits. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. La monique et si kaya a commis parce que tant à botama qui nous sauter à monaki à botami car beaucoup d'hommes viendront en disant de mon nom et disant